atiki groupe na yeto kosungango nga pena na otika groupe nete parce que moi nana ça na respect nga liboso ça respect soko ça respecter na koya matanga no tata kufilelo yo peut-être succès ngo ko sayo tala e ko sayo mais soko tala nga après matanga oyo ndio comprendre que mabanga lobaki nini c'est qui puisque au moni oyebi que bakor étranger ya à part ya monde artistique bafinga biso mingi bafinga biso makasi alors que esika o ba artiste basangani il y faut sagesse intelligence et zalaka groupe na ye na so bango na Deva TV na fuli yango déjà wana na koluka na fuli yango déjà pe groupe wana na luka juba osala répétition na ya na opia bango makambu na otemisa bana na groupe ezala moko ya succès na mabord ata nga leader mais na kozala elakisi busalité na biso elakisi ke toza capable te na lembi na sali ki président ba comédien na Angola tamulai na profiter na loba na liwa ya matanga ya kikuya na lembi olembi suni na lembi na lingi des autres sila na Angola eloko na loba ngai na nazana nu artiste international ko combattre ka Carlos nini makamango za nini parce que association ba comédien za déjà Carlos a habité tete kotanga la ko mbala tanga mais ne mutu présent mta asala remise nanga te o eza matanga soko o eza matanga mama pardon ah ya matanga eza matanga na souci na ko loba makambu moko te mwana wana Karmas na benge mwana comment le nani Carlos ya omona komo na yebite abandi théâtre awa yango mona ke na Congo azoba biloba loba biso banda na Congo to yabo tous na baba osepela babi artiste comédien na biso azaki pe collègue na biso na kati na maison de Aba Vision TV asisi kozongisa molimo donc minga kolobeza te donc bapasi eza pena na motema ya baninga donc naokoka pena kolela te naokoka te mais balobi na artiste comédien munene babi mabanga pululu boyoka bomona epe bwana ti pululu ya bwana ti babi artiste comédien na biso akufi pululu donc naokoka bati naoka pasi tolinto realmente yeba akufi na maladie ni poto zokaki apesaki moto elamba azalaki soki pe na cyber donc to comprendre to couper biso mo eloko oyo yebi bon ngape na yeka na nenga butu oyo donc mana debora na nenga butu oyo na yebiti so akufa na nini na ko définir te oto yoka pa famille elo parce que nga peut-être na yoka ngo parce que ba artiste ba yaki belé déjà awa ba yoka ki de malade bela ki peut-être bela ki na nini pa kufa na nini donc biso neto ya awa nde to ye awa nde lelo to yeba ka kufa na nini ya bela ki pona nini de to ye ka nyoso wana donc le reste batwa zela na biso nde to ye ko lelo ngamo na yoka na ki akufa na nini nde sala ngabie pona lo papa wande ko leso watala biso pululu mabanga est-ce que bozalaki pe na boyoka entre bino na bino ba comédien banda pe ko solo la bon pour la biso ba comédien no ba leki nga akufi kikuya beloy azala petimo boye azana na kazenga ta ko tutolela mais ano frotter ba artiste palanka ba artiste même au to Congo ano frotter bango déjà donc c'est que koyoka ne sala yango déjà to sala yoka na mutasa ko yoka na katese ka kosio mais to yoki na famille a ba yeba ki te ki ya banda ko sala théâtre donc baza surprendi ne ba mona ba théâtre a ta ko ba boy ba théâtre ba sala ba jouer ba na poso senti bino te le ba nino le ba ba famille o zoki to ba théâtre a pona mo pe ba confusion ezo bima makasi bon famille oyo yebe peut-être ki ko na so théâtre te papa da yeba ki maman na biso que non réponse à paix papa da yeba ki ba ke biso ta ba théâtre to no so ngo kala ezala ka ke papa boya maman boya peut-être yo salon tout petit lorsque to ko sa musala ngo koli de boti de ya leki na ki ko ya bote de ya na sa da théâtre donc peut-être ezalaki lo lenge ya ko le papa na papa bango donc muto do sa théâtre fa comprendre ya ke non sa da théâtre donc famille na ba comprendre ke o akufi asa artiste ba image yango na e monene de ya ya pululu mabanga to moni o boku fele ça de la troisième personne ezo lobela bino le côté deuxième personne papa quoi oui to kena matanga ya so na bosani te ati se comédien mo ana le village comme bonye nani na bosani comédien ba misa tout déjà o baku fele ya moi c'est tombali ya moi c'est tombali mi balé bon ezalaki mbali moko na moi c'est moko peut-être yo éviter non prendre ngo siko
ezalaki mwasi moko na mobali moko bato bakufaka kaka soki na maternité na biso oyo ya Luanda awa j'espère oyo chaîne Aba Vision TV bokende tala na kajoueur omonaka bato bakufaka chaque jour donc so biso okufela normal anzela biso nyonso yo moko ne yeba ndenge olengela nde vi na yo mpo vi na yo esala bien mpo vi na yo okufa mpe bien ompa soki okufela ta 10 eya normal liwalango mabe te anzela biso nyonso babaki bokomi kosimba bokomi bikotakota yango wana bozokufa kwa babikotakota eya nango normal motu nyonso alukaka sauvetage ya vi na ye motu nyonso alukaka kaka arenie azala danger na vi na ye soki okotakota tosimbasimba ya parmi te lesika mpe na simba te abanga na nzimi te nde nazala na nzimi te voilà simba langa te lenge kaka ya c'est bon mpona bandeko oyo bazolela mpona batise comédien eloko lelo basuka nini olingo otikela bango belo basuka nomona na badesordre esala mafort awa nga naza le roi de kazenga de kabina kunene wana tsona pari po tona kazenga de kabina kunene Luanda nyonso esema banga polulu je passa masala nga chafis nombasi artiste comédien oyo asala desordre awa awa eza nanga direct te mission tosala mais so sa desordre no awa peut-être mbanda na yo ekoya mikolo ekoya Aba Vision leki nanga Aba Vision TV bakiti basala desordre bayeba na mosala basalaka te parce que tona dopa nzambe talent après succès ezala dopa nzambe talent après succès yo peut-être succès yango ekosa yo talent ekosa yo mais soki otala nga après matanga oyo nde okomprendre ke mabanga alobaki nini bandeko kore efanda esika oyo ebongisami na yango toyokana s'il vous plaît. Descansar à vontade.
politesse de la mort, promenade sans retour pour les pécheurs. Barwa bakoki kovanda feti na bango bazali kolia mpe komela. Liwa ekoti ezwi moko eke na ye mpe ezongisi ye te. O liwa eyebi bakonzi te eyebisi mabe. O liwa ekotatola kita suka ya bomoi na motwe. O liwa ekopata. Avec votre humble servante Gabriela Ilondo Mbokelengi. Mbokelengi ne bomonika toé anakate siko to dakina matanga a toé ko sangana toza esika quelque part esika wapi leader kikuya abana kiko répéter to uti vraiment cimetière ngo to anakate siko bomona bande ko ba artiste baza awa ebele toko solo la parce que artiste atika ki biso depuis le dimanche passé oyo akene kozong samolimo epa yankolo vraiment esa ki biso participer mawa malgré tozo seka mais tozo la parce que biso na monde artistique to la kaboé to seka ka to la kaboé toujours on est là ensemble avec vous allez découvrir pourquoi et pour nani maladie nini oyo memi artiste na biso vraiment tina moment oyo yaliwa. Parce que boyo quand on a minoko ba collègue na e baza awa ebele oyo ba opesa ba part na bango mais Mbokelengi bongo na équipe technique mobimbe kita ki vraiment sur ma belé ya mabord et bongo pona kozwa ka ba interview ndenge zala kaka équipe technique mobimbe bongo na pesi kuna le réalisateur Montréal, Abakouk, Abba Vision, à toi vraiment, des gros bisous à toi papa vraiment, merci du cœur avec toi parce que n'a pas confiance au PSABISO. Et pourquoi pas na si ma caméra nanga kuna na ba caméraman mi satu bazawana. Toza bongo na Linda Sophia to benga caméra women na kata bana mibali. Donc yende caméra women ya biso moi si toza bongo na Likemba vraiment toza bongo na Likemba yemo ko abi double artiste. Yamana longolaga parce que la double artiste vraiment ya osakana te azana caméra kuna pe azana aria dramatique na nzoto bon toza bongo susu na tout simplement le caméraman vraiment babi bongo bana Abba Vision TV to sabino toujours voter et pardon bo s'abonner massivement bo kota na site bo tala ba émission kitoko o elekaka ba film danse makamba kitoko salela kapo na bino Mbokelenga tuna kabino bolinga bongo vraiment to continuer bon toza abayo ba benga kama le grand maman bi président oyo mama benga Mobutu Sese Seko toza na vraiment simbi sona bi aria moro et zaneti neti kaka mais moro mi pese la parce que ba ngana bisi bino ba banga ma race le président Mobutu na daki dictateur na mboka daki le roi maréchal ko toza na awa mbote maison makasi leader ouais ça vraiment ma bien olongoli match karana potalaka to bi ke mboka za na maladie ndenge ka système ayo kene vraiment président se présenter vraiment nyonso ba yeba yo qui est Mobutu maréchal ya j'espère nyonso ba yebi taba moluka elongi nanga na comprendre le président Mobutu ye wana na koyi koloba pena mingi te po naza na souci ya makasi ya mwana kiku ya kufi na linga pena te artiste akufa po esala nga bien te kobungisa artiste ezaka choc makasi na motema. Donc akena art nanu pena bimisi art ne na nzoto te pe atiki groupe na ye alelisinga pena na cimetière ta ba hotel libulu donc moi moyena loba mingi ya te tozaka na pasi nde bomoni tozolela ndeko na biso art na Angola. Babi comprenez l'émotion de notre président. Il est émotionné vraiment yango moni azo trembler parce que koka vraiment olobate aza émotionné président liwa kikuya et sali pasi bozala kinae et surtout vraiment na bairo na yo le lobo perdre un jeune ton l'entier à keka boye nabi ke esalo bien te mais groupe charge atiki pour na bino balide et sande mwana na benga ke boss ya ba comédien mwana na boss encourager atiki groupe na eto kosunga ngo ngapena na otika groupe nete parce que mwana na sana respect ngali bosso za respect soko za respecter na ya matanga no tata kufilelo soko mwana kelela mwana na tina cimetière po azaki mwana moko respect so moninga falongo la chapeau groupe na ye na so bango na Deva TV na fulu yango déjà wana na koluka na fulu yango déjà
Pe groupe wana na luka juba osala répétition na ya. Na opia bango makambu na otemisa bana groupe ezala moko succès na maboko. Ata nga leader. Merci leader parce que tu es vraiment très émotionné. Moi, tu continues vraiment l'élan exact. Tu as une intégrité vraiment. Nous sommes ensemble pour tout ça dans l'émission. Merci, on continue vraiment. Merci président. Na solo bana matanga awa na lembi na sali ki président ba comédien Angola tamulai. Na profiter na lobala liwa ya na matanga ba ya kikuya na lembi. Olembi suni. Na lembi na lingi des autres ici en Angola. Toko na kobengisa ba acteur nyonso na Angola et ça n'a pas vieux Tibo tona junior. Toko bengisa ba mécène nyonso oyo ba bosso to zakana bango. Et ça tamba jeune. Toko luka 5 jeunes oyo moko ko bima to voter biso nyonso oyo ko bima président ba comédien Angola biso très sage à diriger pour ba jeune. Mais président on dirait bozaka na ba bozolinga ka bobeta ka ba biloko mo bobo combattre ka Carlos nini makambo za nini parce que association ba comédien zaka déjà. Carlos habite tete kotanga la kotanga la ko mbala tanga mais yende mutu président mutaka asala ke mise nanga te o esa matanga soko o esa matanga mama pardon ah ya matanga eza matanga na souci na koloba makambo moko te mwana wana Karmas na benge mwana Karmas c'est comment le nani Carlos hein on na komo na yebite abandi théâtre awa yango mona ke na Congo azoba biloba loba biso banda na Congo to yabo ye abandi awa ke kuna na Congo omoni mwana wana ngana na fula ita asala remise nanga te tasko eloko to sala e komi temps ba jeune ite to lembiti bakamba mwana na kofula ye o ko bima président ba comédien Angola na ozwa kindoki na ozwa mikanda ba document o na zakana na bomba na opia mwana wana na ko longola chaînette mais pour nini yo morote oh nga sali mingi oh mama nga sali mingi nga za monima oza ya so love mais ebele yo fozo ma ole kama na émission kanga na émission na oya na za premier kolo na émission mwana tala luki mundo la katikati oya linga ta part oya linga to asa koto merci beaucoup mbo kelenge toujours toye a epa ya mado mama moindo obino nyonso boyebi ndenge azala na biso kana moni mama siliki ya osaka na te na moni ma mère siliki mama raison na yo siliki zana na siliki puisque omoni oyebi ke bakor étranger ya à part ya monde artistique bafinga biso mingi bafinga biso makasi alors que esika o ba artiste basangani il faut sagesse intelligence ezalaka toye fetité mais toye kolela moko ya mwana oyo na limite ka kokisaka ta 37 ans oyo toye kolela ye akufi trop jeune toye po tosangisa mawa toye atikaki eloko po ete omoni tokokoloba ta liloba moko me na kozala elakisi busalite na biso elakisi ke toza capable te soki bapaya mosusu bazali bakomema sango eza soni letaki etango bazotanga biographie na ye te me bazoloba po ete kimia kokota batelemisa mpe bana oyo batikali ya mosala me eza na bandeko makelele toyaki feti te toyaki mpe anniversaire te me toyaki nde na matanga ndeko na biso ntango toyosala makelele bongo tozopartage mawa te eza lokola nde toye kolakisa bilamba toye kolakisa kitoko na biso nde tozali toye kolakisa biso nde baartiste ya solosolo yango nomoni mpasi wana esalinga nde nomoni atelemaki faye na bima nakende. Merci maman Moindo, vraiment lelo liwa ya kikuya epesi passe balobi bino barter ya kilamba kiage eza lokola kilamba kiage ba benga lokola lemba esika wapi banzondinga esala mara mingi lelo kilamba kiage eza lokola lemba ya Congo kilamba kiage ya Angola toza awa mama lelo bino to moni bino na matanga ya bana mabor bartiste so bande kwa mabor boye bokiti eza nini parce que moi nazaki respect boye bien pour pardon kazenga pardon boye pour moi nazaki respect ou bien boye parce que ayebanaki ou bien boye parce que ezaki na ba intérêt morbo tozaki na intérêt te pa kikuya mpe azalaki na intérêt te pa na biso mais tokolobaka soit disant ensemble eza na oka baintérêt mwana respect azwaka respect mwana impoli mpe azwakaki impolitesse na bandi toye ebele bandeko mosusu mpo baza na voyage soki ezalaka ke bazalaki balingaki bamonake mpo bakoma kokabola kaka bango bata Congo
bango bataboye eloko wana esalaka mpe mabe mingi ozolanda kikuyu azalaki un garçon azala kosola bien mutu nyonso aza na mabe na ye mazala kosola bien azalaki respect na respect na ye wana mpe azali kolanda esika oyo ayoki ntango mosusu ke kuna groupe moko ezali omona ye mpe kotala bino sikoyo moto andenge wana koboya ye Jamais. moto andenge wana kobwaka ye Obwaka. akasi azalaki mwana malamu oyo azalaki na signe de reconnaissance ya koyeba ke bayaya na ngai bamama na ngai bandoko na ngai bandeko na ngai bazali na ngambu wana nakoki kofanda kaka esika moko te naya komikanga na change mwa moke milie yango wana omoni vraiment tokoki kolala te tokoki mpe kovanda te il fallait tozalaka ensemble yango wana omoni tolongoli makolo ndenge toye po topartage pasi wana. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs de YouTube. Depuis là, c'est là-bas Vision TV. Vraiment, on est là toujours ensemble avec les artistes. Boyo qui va maman Moïndo vraiment Leli, Magé Asili qui pose un comportement à artiste. Et du coup le masse, bino bozo détruit masse. Partout bozo sabo tsaka badezo, partout bozo sabo baby saka. Art dramatique bo baby siango. Art dramatique bo comme mango na ba ken politesse. Art dramatique bozo yebate ba uriashi ya art dramatique. Boye bite banani mikolo, banani ba mama, banani ba papa. Bozo baby satina ba matanga bo même ba comportement na bino bizarre. En tout cas bote soute bo sunga soute. Maman Moïndo, un monde de la fin yo yebika ka to bike yo na yo tozana elo moto kosa to ana émission to ça mais aux émissions te eza juste une interview par rapport à matanga. Okol bani na famille batikali, famille artistique batikali, bano batikali lelo okol bani pona bango. Est-ce que bo tsa bango maboko? Est-ce que bo sunga bango po bino ezala kaka ayebana te? Ayate bo benga njonjingi wana nani lisusu to yebi ete? Wana lokuta so bato balobi ke balobaka ye bato moninga moyindo nini aza boye nalobaka nazala na komikitisa makasi nayebaka toyoki na mokito nyonso bavoyageur nayebaka eloko wana très bien nazalaka trop simplicité na motu nyonso omona moke okoya mokolo nga kikuya ntango abengaka ngai naya kojoue pane nayebaka kikuya te me nakangaka sacoche na ngai nasimbaka bisaka na ngai nayaka poto nga mpe na bandaka mpe théâtre ezalaki na bayaya bamama banoko liboso bayebaka mpe ngai te mais nakozala na botosi na ngai nakokipusa na pembeni na bango nakotravaye nde baye komona ke mwana botosi nde bango bakomi mpe kopesanga makambo nde bango bayebi ngai koloba koyeba mutu bongo lelo bango bazoba na théâtre lelo bayo cartonne mosusu babimi lelo bayebanaka epa nani pa ya mutu te ezali bongo oyo bayebana te oyo boyo na boye ntango mosu mutu oyo ozo bayebana te soki opesa eloko moko boye asali mbala moko mpe fungoli je ya alors ke ngai na koloba boye batikali na groupe bavaa na groupe malamu bapanza groupe te po biso na groupe wana toyotala kikuya kikuya azalaki trop gentil na mutu nyonso alors ke bana mpe balanda basalela mpe bongo ekosala mpe biso bien makasi mpe ekosala famille ya kikuya malamu makasi mpe tokosunga bango mpo mutu okanga so mokobengaka mama moyindo ya kotravaille na oya kotravaille mpo nayebi ke kikuya akufi te azali artiste akufaka te ya alors ke nakoya nakosala elongo moko na bana bazala nde na boyokani bazala na bolingo te eloko ebebisaka mosala kolingana soki bokomi kolingana aloko mona mosala ebebi kolingana na matière ni parce que bible kolingana ndeni ya mwasi na mobali bongo yo oza mwana mobali na mwana mwasi osani olingaka ati eloko ebomaka mosala na biso surtout mingi ata basosiété minene eza kaka kolingana na kati ya société soki bokomi kolingana eza mawa eza mpasi mingi ebomaka société batambola kaka ndenge batikeli bango ndenge azali kotambusa bango moto atikali na bango abakisa lisusu mayele abakisa lisusu vitesse oyo papa na bango azalaki kotambola na bango vraiment. Muito obrigada minha mãe. Vraiment on est là en train de continuer. S'il vous plaît, Bartiste bandeko toyebi ke Duche Kapanga, le président Duche Kapanga na chaîne na to bwaka ki ba image yo monaki, yo potine ba image to monaki. Bana na yo bandeko na yo ba collègue na yo ya lemba nanu babi lemba mutesimbi njonjingi. Ndeka balobi ke kilamba kiaji mutesimbi ba artiste nyonso parce que to ye awa metomoni la plupart kilamba kiaji mutuka ezo gagner. Mamene ozana kota kilamba kiaji lobo kote na Kazenga. Bon négligé bemba mave mais to ana bembe pe artiste akufi na Luanda. Pardon, loba nanga na emo pona makamba mave pona nini Luanda bon négligé bemba mave.
Ben, en fait, on a encore le besoin que donc net personnellement. Ndé na yebela mave na ko négliger bemba mave te. Mave azaï fille moko sans complexe, sans polémique. Azaï moi azaï na respect makasi. Et belé peut-être le ba sa théâtre ba bandi na sima mave mais ba juste chance ya ko évoluer avant mave. Puisque mave na carrière na cause na plus de 15 ans ya carrière. Koloba ke ba négliger bemba mave net na Luanda awa, net nga personnellement à la Luanda. Grand sœur mave Karine a bengara mon photo que naza bon vika ba situation déjà mais jour au vanda na obenga bino boya mais atrala pe ko benga te na ebité sur abenga to abenga te puisque nga na zo information te ya continue toza balbi toza kana mode ya kolela toye a esika kikuya bandaki ko répéter yango bomoni bandeko ba artiste baza a ebele toza toujours sona bango ndefi bololo boitard de JDT boitard de Fuma ndefi lelo balobi kilamba kiage ekiti na kazenga baye kolela na bino bato ya kazenga kotoyo me balobi ke bokabola bana bato kuna bayaka koto te bino bato kuna bokenda te me lelo la plupart tomoni ke bato kuna nde baza a ebele na liwa ya kikuya esali bino ndenge nini. Premièrement eroloba napesi nanu mes condoléances na famille ya kikuya eza nzela ya biso nyonso bapapa ya kikuya papa oza papa na biso courage ezalaka bien bino boboti biso o biso to kunda bino tangu bino bokoma kokunda biso ezalaka passe courage eloko na oloba ngai nanu naza nanu artiste international Amen. DJ, oh, merci pour ça. La communauté de Maboko. La communauté de Maboko, je salue la présence de Mala. Et de beaucoup de Mala. Mineta tikaki Aminata gangi noko na moni mange noko na mineta soko moni mange saniri procès yango Aminata linga buaka procès lokinisiko yaya Aminata linga buaka procès lokinisiko Aminata procès ngate Aminata procès ngate a procès abani kubenda noko Abandu kubenda noko Ojibona mwana mwana après c'est une minute mwana bandiko hapo abandiko la ami amai na kota na cuisine na kwa mai na pesa mwana te après c'est une minute mwana kwa te ami amai tesa ni kwa mai na mwana mwana tangu na mwana kwa mwana ni mwana kwa vili akini na pesa ni kwa mai na yebise mama na mwana bafanatika mai mwana nazali yohe bando kenega ami amai ngape na zosoka kedo panman na zosoka kwa mwana ya bijo leo somata tuyoka doki na kanisi utalu badake makamono nani mudwa sambe ya wate Madunya sulusu ya lulobe mudwa sambe ya wazate Bisika kulusalilu kama misudu sambila Matono mwana moko mujibi Musala yesu kina tendiye bemisali seriya logola kadesu Ayabiteke yesu isa premier ferikele logola kapate kaipa Papa, kila diferensi Musali na mwana unapata mina Kongo Na mwana unapata mina Ngora Mwana abonye nibakora cyangwa sura mwana Kongo azusema mama na yengo na fierté mais nina chose kwenda kwa compraboli mais pas shuka ngere kisasa mwana mwana mukazusema mama na yengo na komai
on a payé pour catapage. Papa, dans une fois, vous savez, la maman est Angola, la maman est Congo. Vous comprenez la maman est Angola, avant de nous mettre, à ce moment-là, à ce moment-là, je vous sais pas, je vous connais. Vous connaissez, avant vous connaissez ça. Quand je vous gagne le Congo, maman, je gagne le Congo, je suis dans le Ban et le Yamalo. La route de la ville de la tête et les choses de la Kaya. Yaya, vous pouvez le mettre. Vous pouvez le mettre. Yaya, vous pouvez le mettre. Nous comptons pas quand même pour le jamais, parce que nous va publier, la politique va pas été. Chaque jour, vous savez, la poste. Quand on va le couper le jamais, quand les années nous gênent, dès que les anciens de la Suisse, ça y est, il faut l'appeler le Parlement comme la main de la Moissi. Après, la Moissi, Moissi les gars, on va nous couper le président, nous va dégager. Pas de problème encore, la main nous va dégager. C'est vrai, maman, nous va dégager la personne à l'excès. Moi, la poubelle, moi, la profite. Famille pour la jamais. Comment fait-il que vous avez connu votre famille? Tous les laissés du ciel. D'ailleurs, vous continuez à gâter. D'ailleurs, vous continuez. Et ça, nous sommes encore à gâter. Yalla, c'est nous nous continuons. 4 mois, 5 mois, 6 mois. L'hôpital. Pas docteur ici, maman, il dit, vous nous savez, il y a du premier tour. Quand il y a dit, moi, les gens ont la pression. Il y a tout le monde, il faut tous en avoir le maillet. Maillet. Yalla. Mama te buat, dokter punya orang Maria. Mama te buat, mana ada bapa di mana pesa itu kene. Karena ada sipasi wana mana bibi na pression. Nani mwana kufa. Wana pesa minwa. Papa ni bukala jamais. C'était du Cameroun comme la famille. Ah, t'es fou de Cameroun, t'es fou de Cameroun, tu veux les gars me soucier. Papa, il était tous à la troisième. Troisième, il faut te gâter. 4 mois, 5 mois, 7 mois, 9 mois, l'hôpital. Papa, il a le fils jamais. Encore le docteur, il va se retrouver pour la localité. Qui dit, aïe, arrêtez. Il y a qui dit, on va le dans la hôpital. Il y a maman va dire la carte en deux. Maman sautait de mon pajot, il dit, on va la gâter. Maman sautait de mon pajot, il dit, on va la gâter. Il y a tout ce que vous avez la pression. La maman va dire, yaya kijobe ya bidwa kwa bidwa sai jambi jambi makele wala na dubande yaya kijobe badu kanisa na kanyi adishoye makasi tashuweli siba kunda kina zuku frene balo donc c'est qu'il faut la porte ce ballon là bas ado ni saba mwana te atsani la mwana te mwana kushana te kijobe na la polisi oh malere ya bapiti na ma izane whisky Yamana Mayu Maoula Parfois déjà compris mon je comprends la mérite de whisky mais il l'ont dit la mérite